Papa, bonjour. Bonjour. Eliboso utuvantile ya kunkumbu ukisonga ngeina wena. Bon, Kumbwami, Kemak, Tonadio, André. Alors, pour jeunesse, quel que la Paros. Paros. Bon, mon nom président de la chorale à Banankam. Noyau, il y a les anciens élèves de Kam, donc chorale. Beaucoup de chorale Banankam. Banankam, bilan ki ban manken kamban ki bibi. Bon, Nkamba, il la classe. Alors, classe qui a suivi comme Nkamba, comme Banaba classe. Munkem vocal. Bon, mon nom personnellement, qui est national Mabunkamba, il y a 7 ans, en 1960. Il y a son Mabunkamba, la première année. Alors, il y a Tanga Bunkamba, première année, Banisi école primaire, Banisi école secondaire, et puis il y a Baka Chance, il y a Nsikalonga Bana Bunkamba. Donc, tout comme en 1960, en 1987. Donc, il y a Bana Bunkamba pendant 27 ans. Donc, vous dites que ma mingi mama Yerusalemi. Bon, bon, je vous dis ma mingi fait tout ça. Quand une camba vous te voyez na 60, des fois sur kitu qui dit la messe au métro, ma mingi tu mouine pendant temps il y a on te voit une camba bon tu bana ba classe. Fum paros. Tuzaidi ovo mvua tunina wamafunda mole makumkumie samba nu tunasani sina njona tatakimba ngokasinza sinzili muna Yerusalemi. Nkia mambo tuzaisa mkiru kubikidi beno mbonzo lugana bonzo libano kwa fumamba kwa njona wa simba pata dudu. Bon, d'abord qui m'a gagné tête kubikidi beto to songa kwa kangu papa mfuambanza inani parce que toeza mona vo dans l'ensemble papa mfuambanza bantu babinga batumene kuzayo ingeti tuka ngolo zani nzailu zani njona zani bantu babinga batumene kuzayo bebeto tutenga dikunkama muntu fidi souvenir ya papa mfuambanza ina tuzolele songa kwa nkangu bwe papa mfuambanza basingidi bwe ibe tutobakila ngangu kwa papa mfuambanza za mvwandela ye banki ye bakundi imana tuzole songa kwa nkangu fumparos tusila lemvo de ludi dukotelenga mundinga kele wanga yene mfambaza Yesu Kristo mibambange munzemve mbase batema sakuba kadi butusidi mfano wa diambo Kongo yesi kala kwani me muginga la fioti same wala fioti mundinga ya wanga bantu ba wonso munza ya mvimba butowo muntiete ba makongo matatu mfumo mbanza kwange nani kena kile azana nani il est qui bon plutôt en langue Molière pour que tout le monde comprenne mon nom. Bon, mfumo mbanza yani mfumo Yesu aningala merci mfumo mbanza ye azankolo Yesu parce que biso en tant que bana mike tangu tokota kina nkamba d'abord to yebaki munene mfumo mbanza te mais à force ya kuvana na mfumo mbanza komekola makambo ya mfumo mbanza koyoka elobeli na ye na esali na ye na suka to yeko découvrir que papa mfumo mbanza zaki différent na batu nyonso to kutaki na nkamba parce que toza na ba témoignage ebele oyo mwana moko atangi na nkamba oyo azana ngo oyo ko iko pesa ko lekisa na batu unene mfumo mbanza lobele bisata mwa yo atami bale misatu bazami misatu bule pesa biso mwoko na ko bakisa lokele mwana ko paja lungana mwana paja lungana papa diangenda kuntima soki mwana mamba mko basi magi mbangu tama mwido mitano tosengi papa tokei tozata na biso bon deli boso tokei papa kisolo lokele pour ko bakisa lokele moko kaka pas de fombanza témoignage fombanza mena mbala première fois donc mbala ntete twen papa mfumo mbanza ingeti d'abord bon papa mfumo mbanza si témoignage za singi alingala pesa biso bitano mais ata mitano papa mitano ya papa mfumo mbanza ingeti bon na ningina lobela nanu papa mfumo lo ingeti personnellement ngana za témoignage makasi tangu na zaki l'école mbala moko na zaki malade na dortoir baninga ba meminga yi na nkamba papa jangenda ko ezaki fête papa jangenda zalaki tangu na komi pa papa jangenda na fukami papa tuninga likamuni ali papa na za malade baninga ba yeko tika kai papa jangenda albina ngabo zonga na dortoir zoka ka gilet longola mandefu
soko longoli kaka mandefu obiki apesinga mbote na telemi nazongi na dortoir effectivement ntango nake na dortoir nasomi gilete nalongoli mandefu sepela mingi na kozala mandefu donc wana eza likambo oyo nga na viva na papa fumwa longo papa Diangete bon wana nazalaki mwana classe alors ntango nakomi enseignant nazalaki kolongola toujours mandefu mais ye komelanga esprit nazongisi sikoyo moustache ndenge oza yango lelo ndenge naza nango ezozala le 25 mai soki nasali témoignage bongo ekolongwa papa mfumwa mbanza tozalaki na camarade na ngai azalaki na problème ya foyer na ye abi na ngano tokende pa ya papa mfumwa mbanza na pose problème naza nango ya foyer toke na nkamba tofukami topesi papa mfumwa mbanza mbote camarade na ngai abandi koloba problème azalaki nango na mwasi na ye ya ndako ntango alobi papa mfumwa mbanza alobi wi problème yo pesi ngai tala solution yango oyo salela boye zongisa boye toyokani camarade ambi nayoki papa après papa mfumwa mbanza abaluki mpa na ngai alobi na ngai po aza kobenga nga mingi tata maître abi tata maître ndenge napesi conseil pa ya camarade no eza ndenge wana nga nalobi papa ya solo mpenza papa eza ndenge wana conseil opesi pa camarade na ngai eza mpenza ndenge wana conseil opesi pa ya camarade papa mfumwa mbanza areplike mpa na ngai alobi nayebaki ke yo fo yeba parce que oza na moustache donc likambo wana il faut kaka oyeba yango wana oza na moustache alors likambo wana esalaki nga mpasi parce que papa mfumwa mbanza kokokumisa nga mpo na moustache te mais ye akumisi nga alobi nayebaki ke likambo wana yo fo yeba parce que oza na moustache likambo wana esalaki nga mpasi nakomi na ndako nake kolongo na moustache mais mikolo oyo soki bomoni ezali parce que tozozela centenaire mpona lobango liboso ya bato na ntongo ale moustache elongo fumparo senga koluka na nkamba le 25 mai wana tongo mpona koluka yo toke ya mibale bon ya mibale tozalaki na 6e secondaire alors tozalaki na période professeur azalaki te na classe tobandi kodéranger na classe makelele préfet na biso ntango aye kokuta dérangement na classe wana ni komo préfet papa Defen Kanza Ndolumi toke aye na classe aye kokuta biso tozodéranger asengi banani bazodéranger biso en tant que bana 6e orgueil ya mwana classe ya finaliste tolobi badéranger baza te abinonga na yoki makelele lokola tolobaki te préfet alobi punition collective bino nyonso ava bokota susu na classe il faut bomema mabanga na tunungu bomema mabanga wana tina école na vérifier bongo bokozonga na classe alors premier jour orgueil tomemi te deuxième jour tolobi tokomema mabanga te papa Kanza pe alobi ava bokota na classe il faut bosala punition alors tozwi likanisi tolobi non makambo oyo tomoni fo tokende nango mpa ya papa mfumwa mbanza bana 6e nyonso toyokani tokei epai ya papa mfumwa mbanza ntango tokei epai ya papa mfumwa mbanza tolobi non fo tokende kofunda makambo oyo epai ya papa mfumwa mbanza 6e nyonso tokei epai ya papa mfumwa mbanza tofukami topesi papa mbote papa alobi sango nini alobi papa toyepa na yo sango nini tolobi papa 2 jours tozotanga te préfet abengani biso na classe apesi biso punition soki tosali punition te tokokota te yango wana toye kofunda epai ya yo papa mfumwa mbanza tali boya question liboso apozaki biso na bino bato bozoyekola na mutu azoyekosa bino nani aleki biso moko topesi réponse tolobi papa oyo azoyekosa biso ye mutu aleki alandisi question mosusu alobi mpona nini ye aleki tolobi papa ye aleki parce que ma oyo ye ayebi biso toyebi yango te yango tozoluka toyeba papa alobi ngai mpe nayebeli yango ndenge wana lokola ezali boye bino boza na besoin ya koyeba makambo eza mpa na ye bosala volonté na ye alors tozongaki na pasi na motema mutu na mutu azongaki na nzela na ye ti tozongaki na ekole mikolo elandi tobandi kosala punition ntango professeur aye komona préfet aye komona ke tobandi punition enfin nde alimbisaki biso tozongaki na classe wana donc témoignage
mpona kolakisa mayele ya papa Mfuma Mbanza wana mibale misato na hiki ozali mbuta makambo ezali tokai kaka makambo ezali ebele ndenge nalobi likambo mosusu papa Mfuma Mbanza azaki na méthode incroyable azopesa reproche mais azoteya yo mbala moko naza na camarade na nga moko ntango azwaki mutation na mosala ake na Équateur ntango ake na Équateur abandi kobomba mandefu toujours mandefu or biso toyebi ke na lingomba mandefu ezalaka te alors ntango camarade na ngai ye na congé na kisasa bakutani na papa Mfuma Mbanza ake kopesa papa Mfuma Mbanza mboni ntango afukami papa Mfuma Mbanza atuni tata eske oza kaka na lingomba camarade azo comprendre albi papa naza kaka na lingomba alinga telema albi eske olongo na yo na lingomba na biso camarade albi te papa na longo te après ntango telemi pour la troisième fois papa albi soki natuni yo boye mpo namoni yo okoma na mandefu elingi koloba nini na lingomba na biso tozalaka na mandefu te olike papa ayebisa ye ndenge biso tolobaka ne kata mandefu tala méthode azokomemela camarade wana po faire découvrir ye ke mandefu na lingomba epekisami ezalaka te donc wana ezali likambo mpe na vivre mosusu soki tokoki kointervenir moke papa Paros tozali na problème ya yo ozalaki enseignant lero osisi classe na kilo kuna na nkamba okomaki mpe kotangisa bato na kati ya bana na kati ya nkamba papa Mfuma Mbanza atikaki bino te bokontinuaki kotangisa bana nakanisi toyokaka to toyoka na baperiode wana problème ya chorale moko ereniaka makasi babengaka yango rungilin yo oyebeli yango ndenge nini? Voilà, merci papa. Bon, chorale wana ezalaki initiative ya moko na biso na groupe babengi papa de Mayo toza na ye mais lelo aza sur place te biso ndenge olobi papa c'était ça chaque mardi tobongisaki chaque mardi tokende kopesa papa Mfuma Mbanza mbote. Alors tomonaki ke kokende kaka boye dans l'ensemble ya bana tokeka topesi mbote tomonaki ke ezalaki insuffisant toyaki komona ke non faut tokendekenda bana oyo babanda koyemba parce que epai ya papa eza kaka te botelemi mais tomonaki ke faut kozala na groupe ya koyemba yango wana tosalaki chorale na likanisi ya ndeko na biso papa de Mayo. Chorale wana ezalaki na bana classe nyonso à partir ya première tina 6e primaire. Enfin na sima na bango biso nyonso ba maître tokotaki na sima wana ya koyemba. Dirigeant principal na biso nde azalaki ye moko papa de Mayo na biso ba enseignant tozalaki kopesa ye maboko. Chorale wana ebandaki na biso na école primaire tellement que toyembaki mingi rungile wana ezali surnom batu basepelaki na chorale bapesaki parce que tozalaki na nzembo moko ezalaki na titre ya rungile iza ndenge nzembo wango rungile nkumu dingaliwe ngirengiri komba rungile nkumu telebene nkumu nzembo ya longue ezali nzembo ya langue bayebisa biso na bajeune yango toza koyemba tellement bato baza kosepela nango mingi nde baye kosurnomme chorale na biso chorale ya barungile. Est-ce que vous pouvez terminer le 25 mai beaucoup c'est biso ngo na le 25 mai c'est moi surprise moko boye émotion problème ezate parce que bactère nyonso bazali papa de Moya azali ngana azali papa Miracle azali Meli azali tokoki ko réunir yango problème ezate toyoka pe uya koyema na OZRT boyi kuti kinkamba boyi na Kinshasa boyi na télévision na Renapec bepele ndenge nini oui ezaki ya solo ezaki tango ya ba fête papa yangenda tango ya na fête aye ko découvrir chorale ya bana mike barungile tango toyembi nde papa yangenda mutapesa biso invitation alubi fobo ya na Kinshasa comme ça bambona bino parce que chorale ya bana na lingomba mobimba tango wana ezaki na mite pépinière ezaki te ezaki na chorale ya bana mike te chorale ya suka ezaki oyo ezako benga ma chorale ya ba jeune bisika chorale ya ba jeune lutendele mbuki koma sikoyo koreki mais na bana mike en tout cas ezaki na chorale moko te ba musu bazo benga chorale ya papa de Mayo. En quelle année papa wana nini ezalaki soki na bosani te fo ezala na 1956
75, 76, 78. Mais tant que tu as la succès, ils ont dit en 78, 1978. Alors, tant que papa ben ici biso d'ailleurs, tu comme les na paroisse ya Niangara. Ah ouais, est-ce que tu tu as volala na Niangara, papa a sali programme na ndenge na ye. Jour à liboso, papa même biso na aéroport. Bana baki no ko visiter aéroport, ndenge ni avion et yelaka. Nanjili kuna. Nanjili. To kenda na bana mike. Deuxième jour, papa Bongsi, toke ko yemba na programme ya dimanche, oyo pauvre papa pasteur Utawap. Azaki ko animer ya bakilte ya dimanche. Tokila ko yemba na tango na OZRT na Gombe. De kuna to salaki vraiment oyo kokaki batu mingi ba découvrir biso. Oyo comme RTNC2. Voilà, et comme lelo RTNC2. Tu comprends na ipana bango to ba archive wana ikozala ministère. Vraiment archive ezali soki pe bokoki ko consulter papa Bobé, je crois que akoko zanga archive te parce que tango nyonso tozao kende tozaki toujours accompagné na bato ya presse. D'accord. Alors succès wana na koko loba bato baye ko découvrir biso, c'est ce qui fait que bato mususu ba para mususu à partir de Kinshasa batina même bana bakino tanga na kamba à partir de là. Et frappa ki bato belé bana bayaki mingi ba utaki même na ba province bayaki kutanga na kamba. Alors choral wana vraiment et kobaki et yeko koma même à part barungile bana mikolo pe ba yeko créer choral o ezo benga les enfants kiangani. Ah bon? Oui, wana ezalaki bana institut donc to koma kisiko bana mikene école primaire na bana secondaire. Alors yango epesa biso pe likanisi tango teye ko kutana na Kinshasa tolobi likanisi ya papa Mfuambanza ko sukela kuna te, il faut te continuer et wana tina oyo kaka noyo oya chorale bana nkambo donc ezali e bandeli ya barungile wana to komi les enfants qui ngani na secondaire na ndenge tozoyemba ti lelo to komi bakoko ba mibanga me tozoyemba kaka botikili musalate tiki musalate parce que toyebi que héritage tozwaki papa Mfuambanza yango wana Mfumu Paros, merci beaucoup tuza kokoba kaka mbuta ningo tozoleleza chose biso monene tozana sanza ya mois ya mars oyo tuliko kota mois ya ville oza ani biso bata média parce que pas ngenda a créer média na ye ezalaki le 25 mars kuna Lumbashi tango zonzo pa Magimbangu na cimetière des sapins mbuta zo continuer tozaki na troisième témoignage parce que alors toluli makambo ya moustache ou ya barbe après moi le kamususu Mfuambanza bon kamwa le kamususu toujours na cadre ya sagesse na intelligence inge biso tozaki liboso mais baleki na biso balandaki ekomaki période moko bakomi na 6e na secondaire préfet tango ye abi non namoni niveau ya 6e eza kitoko te nalingi bosala test na 6e soko ozwi te ozongi na 5e alors bana classe bazaki ne sengo te nini biso tokomi na 6e soko ozwi te examen moko ozonga na 5e alors balobi lelo test bana classe basali révolution basali test te mikolo mibale eleki bana classe balobi no toko kozala boye te il faut tokende kotrouve papa Mfuambanza tokende kolakisa makambo ya papa Mfuambanza. Alors bana classe basanganaki classe na bango nyonso 6e mobile bakepa ya papa Mfuambanza balobi papa tozana makambo na école makambo nini papa balingi basalisa biso examen test na 6e soko ozwi test te ozongi na 5e. Alors papa Mfuambanza alobi bosilisi balobi papa tosilisi question ya Mfuambanza alobi boye banda bokota na classe na première ti lelo bokomi na 6e examen ya liboso yango oyo bolingi bosala ou examen bosala yango mbala na mbala bana bango moko bazongisi babi papa depuis tokota examen tosala yango kaka mbala na mbala papa tuni question mibale différence nini ezali entre examen oyo bosala mbala na mbala na oyo bolingi bosala sikoyo balobi papa différence eza te balobi lokola différence eza te oyo mpe eza kaka examen bokende kosala examen wana boboya yango te bozonga na ekole enfin bana bazongaki na ekole bakende kosala examen mais na suka mpe ata mwana moko azwaki échec azonga na 5e azalaki te donc wana tozokolakisa sagesse na raisonnement ya Mfuambanza.
Salomo ningo veka jalungana pesa azo komo ya mwana na kuna na Yuda ya pesa komo na Pacifique Salomo mbuta to continue susu moi mususu papa soke ezali bon papa Mfwambanza ndenge na lobi soki lelo tobengi bana nyonso batanga na kamba batu baza ebele tozana camarade na wana na komi kovanda na wena papa Mfwambanza komi aza kotambola na baka ala akomi pana biso topesi mbote tango topesi mbote camarade nga tozaki na ye tango apesi mbote papa Mfwambanza alobi mais nga namonaka yo te na ndako nzambe mais maître oyo namonaka ye mais yo namonaka yo te camarade na nga alobi papa nazangaka na mbanza te nayaka na nga libondele papa Mfwambanza tuni ovandaka wapi camarade na nga alobi papa navandelaka na nzete ya manga papa Mfwambanza tuni nzete ya manga nini eza na nkamba kiangani ayebi te papa Mfwambanza ayebaki meme banzete nyonso eza na kati ya ntambo camarade na nga azalaki susu na liloba te po papa ayebisi ye nzete nini wana eza na nkamba oyo ngai kiangani nayebi te voilà Mfumparos en tout cas merci beaucoup Mfumparos papa merci en tout cas biso na mokili mobimba toyebiti toyebaki papa simoki mbonga boti bana misato pakisurukile 12 février 2014 pa jalunga na 25 même 16 papa de ngene mutima 1918 na le 22 mars bon na tango wakala tango bazozo bakomona bango yo pesa kama Mfwambanza mais likambo ya kolo Yesu parce que l'époque ça c'est le 25 décembre biso yebi que kolo so bota le 25 décembre mais comme après le 25 mai il y a kolo est-ce que muta vraiment en tant que témoin ya Yerusalemi quand on passe pour Mbanza Zaraki est-ce que vous avez moi ni c'est comment l'exagérer parce que biso yebi que kolo so yewana est-ce que moi le bazeli ko témoigner biso so ki buku mbale misato ko c'est vraiment que kolo so zeliye bon eloko na ko loba boy makambo ya nzambe likambo na likambo ezaka na tango nango ingeta konzo diambo entangwani papa Mfwambanza même ye moko azali komilakisa te ke ye aza nkolo Yesu mais bilembo ezalaki nakopesa bino exemple moko naza nango na 1985 korale ya bana nkamba ya kisasa ebongami po bakende nkamba parce que korale ya bana nkamba awa na kisasa basanganaki un certain 25 mai. Alors, ezali kokoma chaque le 25 mai faut ba célébrer anniversaire ya bosangani na bango ya korale bana nkamba. Alors, bayaki komona que non, lokola toza bana ya papa Mfwambanza chaque le 25 mai anniversaire na biso wana il faut to feta kango pembeni ya papa Mfwambanza. Alors, ekomaki na 1985 babongami baye na mokoto pa ya papa Jangenda pona kozwa bato. Tango baye pa ya papa Jangenda parmi korale ya bana nkamba mutu moko apesaki likanisi alobi boy tosala batriko na elongi ya papa Mfwambanza mais basengaki permission pa papa Jangenda. Alors tango baye na mokoto baye kozwa bato po bakende na nkamba le 25 mai papa basololi na papa basololi anasuka bazwi batriko balobi papa tozana batriko tobongisi tokende kolata na nkamba babimisi batriko po papa Mfwambanza papa Jangenda apambola yango papa Jangenda bimisi afongoli triko boye amona na triko elongi ya papa Mfwambanza papa Jangenda asepelaki te alobi tiens nani ayebisi bino botya elongi ya papa Mfwambanza. Alors biso en tant que bomwana esalaki biso mpasi ndenge nini papa Jangenda alingi te mais eloko moko alobaki na biso oyo ezopesa biso réflexion sikoyo papa Mfwambanza Jangenda buntima ayebisi biso boye vous êtes en train de devancer les événements. Alors likambo wana tango wana toyebelaki yango ntina te papa alobi bokoki kotya elongi ya papa Mfwambanza te parce que quand vous faites ça vous devancez les événements. Enfin alobi lokola baoza bana ya mutaki yangani natikili bino bakende mais prochainement bosala yango susu. Alors tango toyei kokoma to découvrir papa yalunga na kiangani na elobeli na ye na mituna na ye comparativement na sagesse ya nkolo Yesu oyo ya bayuda toye komona ke oui biso bato bani ya papa Mfwambanza to découvrir que azali nkolo Yesu na ndenge ya kolobela na ndenge ya sagesse na ndenge ya kokata makambo. Alors
c'est alors que toye ko raisonner na liloba wana ya papa Diangenda alobaki na biso vous êtes en train de dévancer les événements parce que na tango wana événement oya papa Mfuambana kolo Yesu ezalaki nanu na esika te tina ne papa alobaki bozoko dévancer nde yango wana sikoyo toye kosangisa maloba wana tomoni ke vraiment eloko yango wana parce que ndenge nalobi tovivre makambo ebele pa Mfuambana likambo mosusu nakoki koloba yango oyo toza na papa surveillant na biso moko azalaki na poste 4 na nkambo ezalaki soko bovandi na poste après un moment okoki kosenga nzela okembo papa surveillant wana azalaki motu ya kote ya fleuve papa surveillant wana ntango asengi nzela papa Dialungana akende mboka papa apesi ye nzela ntango akomi na mboka ake kotala mitambo na ye atika ntango ake kotala mitambo amoni mitambo na ye moko ekangi shimbriki ntango ekangi shimbriki comme d'habitude na mboka apusani pembeni na nzela ya zamba abandi kopapula shimbriki kokabula amona par hasard tata moko auti na se azoleka albi papa mbote mbote abi tata telema nani tata surveillant azwi kamwa eteni ya shimbriki apesi tata wana zakoleka abi tata kamwani ya mawe na pesi okende otumba nayo na ndako tata wana alobi merci papa surveillant akaboli nyama na ye azongi na mboka apesi bandeko nyonso likolo oyo papa Mfuambana apesaki ye esili alongo na mboka na ye azongi na nkambo ayebisi papa nazongi nazongi papa ndenge nini na mboka papa natiki bango malamu papa surveillant azongi na poste na ye semaine moko eleki oyo mibale papa surveillant wana lokola azalaki na poste abimi na kati ya nkamba me ake sala misala na bakambo siko ntango wana na midi bazokabula pondu ntango wana bazobenga nkombo ntango bazokabula pondu baye na poste wana bapesi pondu ya poste wana basurveillant oyo bazalaki sur place bazwi pondu balie nyonso esili tata surveillant azongi na pokwa aya kokuta boye biloko bapesaki pa bamama baya kotika pondu biloko eza susu te papa surveillant lembi siko ngai pokwa ya boye nakosala nini nalala nzala balibino kende ka papa okende konde papa surveillant azwi courage ake kofuka papa Dialungana papa journaliste papa Dialungana atuni nini papa nakendaki kosala bilanga naye kokuta kamwa pondu baye kotika bandeko nanga nyonso basilisi kolia sikonga papa nalala nzala papa alobi likambo te vanda papa akoti na ndako na ye s'il vous plaît ake kozwa liboke aye kopesa papa surveillant abi papa surveillant kende olamba na yo papa surveillant azongi na poste afongola na poste ba surveillant liboke ya shimbriki apesaka tata wana na zamba ndenge ezali na makasa ya mbila oyo akangilaki na makasa ya zamba na liboke wana afongoli papa surveillant azokomprendre te azotremble baninga batuni epona nini alibi papa makambo namoni nano namona yango te nyama oyo papa Mfuambana apesi ngai ngamu napesaki yango tata moko alekaki place naza kokabulila shimbriki na zamba sikoyo eye kobimila na ndako papa Mfuambana apesi ngai mpona lia yango wana papa toyaki komona ke papa Mfuambana ateyi biso makambo nyonso kokaba ezali kobombisa kaba ibaka tata wana akabelaki mutu azalaki na zamba nzoka abombisaki mpona ye moko aya koilia na poste likambo ya boye papa eske omona ngo pa mote yango wana makambo wana yango elakisaka biso bana kamba ke vraiment papa Mfuambana azalaki kolo Yesu azalaki ndenge mosusu parmi bato nyonso tokutaki na mboka nkamba konga na ndenge nalobi nakotaki na nkamba na age ya 7 ans ti naye kokoma na 35 ans mais papa Mfuambana azalaki unique na ndenge na ye na nkamba tozalaki na bomwana okena nkamba otali papa Mfuambana bolingi bokende me bozobanga Mfuambana boke botali avandi liboso ndako ntango bokolongo bokende na weno bokomona papa Mfuambana auti lukengo yeyo azoya kiambote papa kalwele po ntango mosusu antake bana kasi tozokosa papa koyoka seki alibi mentir mbeluzei
wana biso moko tozoyoka na motema ke makambo topesi pa ya papa ye moko acomprendre ke verbe mentir papa azotuna biso verbe mentir mbelu zei sikoyo tokoloba susu nini toseki kaka toleki yango wana tozalaki kodécouvrir ke papa azalaki partout na dortoir okobima na 3h du matin omona torche papa koloba kokima te monaki angani kwa donc azalaki kosurveille biso partout banzela nyonso esika nyonso papa tozana kati ya télévision kati mokuse soki ndenge oza boya otoko mbuta na bana nkamba liboso na kosenga papesa no contact oyo bana bazolana bakolana lelo kaka na okende na mokili mobimba oyo tobengaka le média qui donc média kimangiste okende na réseau international obengi internet network mbuta pesa numéro ya telefone papa bon ngai numéro ya telefone na ngai ezali 081 517 49 89 naza pe na Tigo 089 95 07 999. Voilà, chers amis, vous qui nous suivez à travers le média internet, sachez que pour donc entrer dans le royaume divin Congo ou RDC, comme je dirais, République démocratique du Congo, mais moi le D je transforme en divin parce que c'est les animaux qui sont Nzambé, sa divinité passe mon Kengani. Le royaume divin Congo, c'est faites le 243. Vous savez plus 243. Après au bac ici, le numéro yo, Fumu Paros a pesi biso. Fumu Paros c'est un pesi yo moti pour mater, na zane sembo. Et comment on a biso grand frère doyer azokundela biso makambo yelo selim. Ezali volume 1. Bandeko opesa nga musala nga na précédé bino awa na Yerusalem azangi Kinshasa bango ba nkamba bana nkamba za musala ngo mene ko pesa volume 1 2 ekozala 3 ekozala ti to kubala 25 be oyo mwambanza to kosani sene mwizeno twa kembelela no wele donc le 25 mai na obenga mama na ngambo ko mama pusana no boye s'il te plaît yakana noa to mama oyo pamba te biso lingito to tungisa mama kabona mama ndeka na boso wa mama Ngungile. Ne pas ruguler wana. Ngana yema ko hala ngungile. Bankadra na biso bazalaka papa ngekwa kuanzola meli. Papa temako na papa temayo. Bakonde bazala bankadra na biso. Donc on zaki mangene ngene. Wala zaki na mwana mukie lelo na komi mama ya bana 4. C'est ça. Ngungile. Ngungile on ezaka ndenge to uta nkamba mutanome mabiso papa igreja. Soto le wen kamba le to ya to si bato pa mfuma le to ya mutako ya mabiso na mokoto fumando la ko yamba biso apisi biso fiti to ndoko lala awa na nyanga na nyanga iskato sali iskato na sali mwana ya nyanga mwana choral de dirigeant nyanga mais mwana ya nkamba rugule mwana le mumu ko ya rugule mumu ko pesa ka to rugule kumu tingali we mbiri njale onkumu kelenge nkumu manzambi matulongwanga nzembo toyembango na bongolo monsieur Demaya zo yembisango batu batelemi bazokoluka wana banani fumandoko mutasira normal biso barungile po tonoyemba kitoko tozalaka bala mite toke visite aéroport après aéroport tokei na RTNC lelo komi RTNC toke koyemba telema renapek toyemba telema makasi batu banoki bangisi batali bano bawuti wapi balwi bana ya ngenda biso nde barungile tokomi lelo mama rugile bo conseil biso choral wana parce que pour la biso autant que kota yelo selemi liboso ya bo mbanza parce que azali ni wana to benga fumu mvingidi mbenza André papa conseiller ngoyo mukolo wana to c'est le plaisir mbate tango lobaki bayene sa tango ekeke na kuba dilungane mukande didia ndombe bankaka beti pingilangisa isu nkinga wayiza kwa munza nguna nkamba Yerusalem voilà baba tango zele mokuse to continuer na biso masolo muta malika bon nabanza ndengo lobiki to comme na suka eloko moko za ya passe eloko za ya passe moni même na lingomba mutu soki likambo wana ko na nzoto na ete azomona ngo kaka soki ndenge nini mais biso makambo to lobi ndenge na lobi biso to komaki na nkamba bana mike mais to yeko découvrir à partir ya makambo to zo vivre mukolo na mukolo nde to yaki ko yeba papa mfumbanza azali nani parce que azali question ya peut-être ya kolobateka non fanatisme no meni mais il faut que ça la pembeni vivre mambu mana kakala sala mpanga nza yo kakala kutuanga yemoto muna
tuka muna buleke yebumbuta bosusa Mama. fuma mbanza na Obona jamu. ngai nayebi nde tokoti nkamba nazalaki bebe mpo na bandi première primaire kuna ne ya kinshasa nayebisa bana nga naza ngwe ne ya kinshasa grandi au village président na nkamba jérusalem Mboka mosusu wana mboka mosusu te oyo eleki poto na kitoko bato bavelela mais le 25 mai bato bando kozongo kandana mais biso aparti ya nkamba papa filemo ayebi nde tokomaka le 25 mai toliaka nganisa nduta toliaka manioko mobesu toliaka banguba makende biloko mikemike oyo ya bakoko fuamba na mona ye moko na poche bakosala na bakamundele tozokende bana classe mpe fuamba na no rejete biso te toza na place na biso tozozwa dine tozokolia mai na ere wana tokozwa baflere surtout baflere oyo ezalaki place ata sambiako tozwa tokanya maboke boye tozoya koganga nowele tozoganga nowele le 25 mai wana nowele tomonaka moninga na flere na yo nowele ye mpe na flere ne nowele ezali ya lelo te eza ya kala toyebaka source ya le 25 mai laksili nini mais ntango ye moko mpe alobaki yango nanu te mai na 1999 ye moko annonce yango bato bamonaki bakangi nowele eloko ya sika ekomi mona te me biso bana nkamba toyebaka yango deja ke mwana abotami tozoyeba banzembo ya nowele tozokosanjola yango yango nazalaki mpona koloba mama tocontinue oyo ezali volume 1 mbala mosusu oluka bino ndenge tozalaki na assemblée générale ya bino bana nkamba nalobaki mingi mwa moke batata bamama ezali volume 1 naza na ndeko na ngai papa jas ya soloka tobanaki masolo banza yelusalemi mpe bate ye aza na mosala mpasi mongi mongo apesaki ye concernant banzembo wana etali bainspiration bainspire oyo mpasi mongo bazwaka papa diangenda ye moko azwaka papasi mongo kengani azwaka oyo ezali fo kota kati ya musée oyo bokoko na biso kozala papa mwa likanisi kobakisa wana ya solo nga nazali mwana nkamba nabotami na nkamba nakoli na nkamba papa mfumambanza moto abokoli biso ndenge papa paros auti koloba baene na biso mama nsunda mpe alobi wana nde bandeko na ngai oyo babengana na monoko ya mboka kibusi na ngai papate tobotami tokoli esika moko papa de alunga na kiangani ye nde abokoli biso ti tokomi na ndenge toza lelo toza na biso bayangwe papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete totonga mise tozali kotonga yango nde kozala libonza mpona le 25 mai na papa dialungana kiangani ye nde nkolo yesu alors ayeki kopesa biso tomonaki ete na mosala wana ozali kosalema mise kosenga mpe baarchive ezala na kati na yango tokanisaki ete fo banzembo eyembama ezala na kati ya mise yango wana eta mwana nkamba eta mwana papa mfumambanza na botami na nkamba likanisi ezwamaki ete il faut tosala diske tosala cd na banzembo oyo papa Simon Kimbangu azwaka parce que na 1921 papa Simon Kimbangu atindi mutu akende na vula po ete akende kozwa recueil na ndenge abandaki koja kosalisa bato alors na recueil wana atindaka mutu akei kuna bango bamissionnaire balobi ete ye Kimbangu atindi yo ya kozwa recueil to livre oyo banzembo ye azwi bapesi mosala bo banzembo bapesi ete nde depuis 1921 banzembo ezwamaka papa Simon Kimbangu azwaka nzembo o nzambize zengiankano muna wantu antiona papa merci alors ye moko azwi banzembo mibale papa diangenda aye kozwa nzembo moko papa Simon Kimbangu kiangani azwi nzembo moko esali banzembo mine na banzembo mine wana nde devoir epesameli biso nakoki koloba ngai te biso po ete totia banzembo wana na kati ya diske mpe tosala yango barecueil eza banzembo mine eza kaka devoir na ngai te eza badevoir ya biso nyonso bana nkamba
ekosala kitoko mingi tozala pe na elembo na kati ya mize ya bana nkamba yango wana ngai nazokosenga na bino bandeko na biso boza na poto bokoki kozala na mwa moke makoki mpona kosunga biso na ntina na mosala wana yango topesi numero ya communication po ete tozala en contact soki lisungi ezali bobengi bosungi po ete mosala wana ekendeka mpe totikali na sanza moko pesa numéro papa numéro 081 243 donc 00243 81 68 69 386. Voilà, merci Papa Dias Soloka pour Filemon. Nous devons avoir une surprise comme oui. Dias balongola kombo ya Filemon. Bamba te zali kombo ya koko na ngai bazongisa kombo oyo papa Mfumambanza papa dia lungana kyanga na pesa ngai ya Soloka Diambu nde babenga ngai papa Dias. Merci papa. Kombo ya Soloka Ndombasi ona balongola ngo Filemon Ndombasi koko na ngai. D'accord, merci. Balongola kombo wa. Merci papa. Dias. Okay.